Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bande ko ba bolingo ngai na koyebisa bino kaka ete bato oyo nyoso to bomona ka basala makelele na poto awa bazali ba comédien. Bazana bango ba aventurier bandeko. Bandeko ba bolingo. On totalisa bino kaka ke bato bino bozali kopesa confiance. Makambo nyoso to ba yebisa ka bino ezala kana yango lokuta. Bandeko. Lobi awa. Bato wana bayaki ko bimisa, bayaki ko tombola mongongo balobi nini ke to localiser bato ya radio Zoomel 1000 moto yango ezali nani Paulin Mukendi bazui ba photo ya Paulin Mukendi bakomi ko tia balobi to localiser ye eleki mwa mikolo bayekolo ba to localiser ye Grigno Kikoko bandeko bake kozwa ba document moko na ba photo ya ndeko moko Grigno azali pe kaka auditeur to azali na profil na ye na Facebook babimisi ba photo na ye bakomi ko panza yango bazwi na passeport moko basali montage batie na photo ya Grigno Kikoko wana balobi botala te batoyo tala yango na ba peuple congolais toujours yebisa bino po boye ba bato bien il faut botala ka bango kaka na basimie oyo bandeko balobi nini oto localiser Grigno Kikoko babimisi na ba passeport batambusi yango bandeko tango bino bolobi ete bosi bomoni mutu bolocaliser mutu pe bopesi na ba adresse to yebi place azali mais eloko nini ezali ko empêcher bino po bokanga biso ba responsable yango ya radio Zoomel 1000 kako to localiser ye to moni ye bokomi ko kosa na bato mosusu to yebisaki bino tolobi bon bo localiser bino biso to pesi bino temps bozwa temps na biso boya bokanga biso boza ko koka eloko moko te alors na ba makambo nyoso boza koloba ezali nango kaka lokuta bo bebisi même réputation ya Paulin Mukendi bozwi ba photo ya Paulin Mukendi bo tcheche yango na ba image pona koloba ete Paulin Mukendi nde muto azali ko sala makambo ya radio Zoomel 1000 bo moni place bato bazo ko mona bino ba comédien ba aventurier alors bandeko ba bolingo to ko yebisa bino soki kutu biso bato ya radio Zoomel 1000 baza ko koka biso te e bongo nde Congo kaka esika ba mapinga ezali nde baza ko kosa bino balobi ete to ko libérer Congo lelo bien lobi à un moment donné bandeko il faut pe bo raisonner ka botalaka to yebisaki bino to lobi tala bazali ko sala makelele ya pamba soki ba yebi place to zali ba ya ko kanga biso pe balakisa na mokili ete to kangi bango depuis to lobate ba ya baza wapi bakomi ko incriminer même ba innocent bazui passeport moko bake basali ba montage balobi nini ya Kikoko ya Grigno Kikoko Soumaïli omoni bato nde baza na lokuta yanga na bato bandeko ba bolingo tozali ko yebisa no ba congolais bato nyoso tundeke bozali komona ezala bato nyoso bozali komona na radio buka lokuta ezali kaka bato yo ba former bango na ngwanda na lokuta donc azali kaka bato ya lokuta kaka ndenge baza ko kosa bino ya Congo ezali mboka tonda kita kalate Congo na biso wana ndenge ezali ona Congo soki ni tozui Congo bana bagobanda ko tango fele ba makambe belé lelo bino bo lobi ete bana bagobanda ko tango fele pe ba hôpital kozala ofele mais e bongo na 32 ans na tango bozalaki kuna boko kaki ba makambo wana nyosu te ndenge nini lelo ndenge mokomi ko leksa ba théorie ndenge nini ke na Congo soki boke ba hôpital et kozala ofele bato babanda kozwa traitement ofele pe ba école ya bana kozala ofele tala botika kosekisa bangombe botika nde kosekisa bangombe makambo bozali kosala ezali biloko moko soki bato baza kotala bino yango na tolobi ete Joseph Kabila atonga déjà centre moko ya munene babengi CNPP po lelo soki bamindele balobi ke bazwa biso nyonso tozonga na Congo batu ya maboma bakozonga ebele na Congo yango na ete tango baza kokita baza kotransfere bango kaka mbala moko kuna po bamasolo oyo bato baza kobetela bato ya lelo na poto ezali masolo ya bato ya maboma tozali koyebisa bino po tala kaka moto adirige mboka pendant 32 ans abomi mboka mais le même mutu wana lelo aza koya koyebisa bino liboso ya caméra ke non Congo ndenge ezali na Congo ezali mboka etonda kita ba professeur ba enseignant
il faut bazalaka payer pe bana pe bana soki bazali kotanga bafuta ba école te pe ba hôpital ezala ofele alors que na tangu na bango tangu basalaki bango kutu nde mutu ezalaki ke somo na somo bandeko tozalaki komona tangu mosusu mama alingi akende kobota baine na mama ye mombongo eza te mutu akosimba ye aza te mwasi alingi abota basundoli ye wana alors que na ndenge ya baloi international ezali interdit mwasi alingi abota bosundoli ezalaki na ntango nani ya Mobutu te ya deuxième république te alors bino bokanisaka bokoki koenseigner banani bino bokanisaka bokoki kopesa banani leçon na makambo na bino ya lokuta oyo boza nango kaka lokuta na lokuta lelo bamakambo bozali koloba lokuta na bino ese emonani na mokili yango na bamindele balingi meme kotala bino te bamindele balingi meme koyoka bino te mpo lokuta esi eleki oliboya tokende kotonga mboga kaka lokuta na lokuta komelaka bato bambongo na poto koescrokaka bato botikala kaka na baide ya lokuta na escroquerie bamakambo ndenge na ndenge apres boza kobenga bamikiliste ya wapi toyebi bavrai mikiliste oyo bazali na poto me bino bakombata boza bamikiliste te bino bozali nde bato oyo bobimaki kaka boyo ngulungulu apres bokomi kosala badesordre makambo oyo bosalaka na poto ko atuka elakisaka teke boza mpenza vrai bana poto vrai bana poto bakoki kose comporte neti bino te bino bose comportaka mpenza neti bana ya kuluna baenseignement oyo ngwanda aza kopesa bino tellement bozangaki nyonso na ntango ya deuxième république bokimi bozangi nyonso lelo ekomisi bino epesi bino trouble bokomi kosala n'importe quoi bozwa bato neti bazoba te bozwa bato neti bazoba te bokosaka biso bata ebele me sikoyo lisusu te moma oyo akoya mpo wana botala boye botala biso tolingi système ya Joseph Kabila maloba mike mosala ebele lelo ekomi kosala bino soni bokomi kolobo mosala nini yango ya 5 chantier bokomi koignore alors que na ntango ya deuxième république tomonaki ata te eloko bino bosala lelo oyo Joseph Kabila aza kosala epesi bino mitema likunia epesi bino jalousie bokomi koloba n'importe quoi okomona bato mobimba na poto atala ndenge basi batikali mawa bato mobimbo ndenge kake moko ebetaki na poto tala kaka bilongi na bango ndenge ekomi okomona bato mosusu baza koloba liboso ya kamera oza komituna eske moto aza na poto to aza na kote ya nani oyo ya lulwabu okomona mutu mosusu elongi na poto ko otali elongi ya mutu bo ondenge mutu azotumula diama kuna azotimola diama na chikapa lelo poto ese bebi na bato oyo baza na poto na bato oyo baa na Afrique différence eza te bilongi ya bato nyonso to ekomi makebuka na makebuka mpo nini balingi kosala makambo ya malamu te mabe na bango ekomi kolakisa mabemi na bilongi vraiment ezali mpasi mpe mawa botika lokuta eza malamu te batata minene okomona bango liboso ya bakamera baza kokosa bokopesa leso nini na bana na bino lokuta ya boye kokosa kaka batata minene okomona bango mpe balati kitoko liboso ya bakamera okokanisa bakoloba makambo ya malonga koka nzoka nde bozoba na bozoba lokuta na lokuta botika lokuta eza malamu te botika lokuta boya mayele oyo tala bamayele oyo bino bopesa yango ntango bozalaka na banganda ntango bolinga kolakisa bato ya banganda ke bino bozwa bato mayele ndenge bolobaka ete Kongo ezali mboka oyo tokoki kozala na baniongo te etonda kita bozwa kopesa bateori ndenge nini bokoki kosa mpo Kongo ebonga bozwa bateori wana bopesaka tokende na Kongo tokende kopesa mayele wana mpo ete totonga mboka parce que badistraction na bino nde toboyi lokuta eleki trop tala bana na bino boza kobota bakomi komuna batata baza kosala makambo buzoba bakomi kobetaka batata meme tala mokechu premier babeti ye na ndenge moko osala te bana na etango mosusu pe na Bruxelles wana bayebaki ke tata kendeki Paris baza komona tata zongi na matutu na elongi wana na asirke bokechu premier azokosa bana na ye oke atutanaki bisi mutu etutaki ou bien koloba go asalaki erreur moko atutanaki na porte à train mais nzoka nde bauti kobeta ye omoni est-ce que akoyebisa bana na ye na ndako vérité ke non bauti kobetanga tata akokosa bango kaka wana lingi na kota na train boye porte ekangami ale mutu ebeti na nini oyo kivimbu oyo ebimi nzoka nde kivimbu ya kobeta ezali pasi mpe mawa
Vraiment bon changer, bon comme il ça mokili soni lokuta na lokuta. Pas si paiement. Oh bakangi zo, to moni zoom elmil to localiser. Bon que no kanga pe ba journaliste nga zoom elmil. Et comme il est l'homme bozo kokelo côté. Lokuta de botika. Et ça malamu te lokuta de botika. Pour être ngwanda si enseigner bino na ba lokuta zangatina. Valeur ya congolais sili na kati ya poto. Likolo ya ba lokuta na bino. Bayebi kaka ke congolais zali mutu ya lokuta likolo na bino bokomi kaka batuma bokomi koleka na liboso ya bakamera mpona koloba n'importe quoi likolo ya lokuta botika nde lokuta ezali pasi mpe mawa mpo na bino batata minene na kati na poto baza komibenga mpe bamikiliste ya pamba ya zero bamikiliste mobimbo komona motu mosu abimisi elongi liboso ya kamera elongi ese eziki na baproduit aza koya pe pona koloba ete akotalisa ke yende mtalingi échanger situation ya Congo kokamwa bandeko situation na yo moko kutu ya ba facture na kati ya ndako ko changer yango te kaka situation ya Congo nde zo koloba ete oyo ko changer situation ya Congo kokamwa omoni pasi ya poto moni ndenge ekomi kolobisa bino bosambwe mais ndenge zali wana boye bakayango te kala te bokomona ba décision oyo ba français ba belge bakozwela bino bazozela kaka occasion moko epesamela bokokamwa na banzi bokoloba susu te o Joseph Kabila corrompre ba français corrompre ba belge mais bokomona kala te tobokelaka bino kaka neti flèche mais bosutu kaka nde na nsima mais bokomona makambo nini oyo baza kobongisela bino mama Rosalie nazongiseli yo maloba